biso to yela to 15 personnes mais to za na ba charge parce que bon bazaki 18 personnes zoye mon koloboatu wana na convoyeur na ye na bazaki lo 20 personnes des ans on kamba charge ya nzambe ndalingete gloire à Dieu nzela nezala soko keyo zongo kumisi nzambe ekuta mbula na katikate ko mama benga vula donc soki mvule kutio na katikate ya mai et surtout ya ba mbonge wana il faut so rater lui wa donc kumisa nzambe. Merci parce que ngai na sali 7 mois na Brazza depuis mars na asi ko mona na suka to mona le 8 mars depuis mars tinande na oya na novembre bakendaki do moi cop moboy ezali ke papa bazonga ngape na zonga na boîte tout na kene musala sili mamnyo so sala sili ali climat na soli na ba ve na zonga pe kanzela na ba kendelaki donc gloire à Dieu quand même nga na koma na nga donc mais c'est bon mbula tango betaki et ale seulement pepe wana ba ki suna chouate ba ba tourner boîte ba zonga kin donc ya wana ko tourner wana na ba mbonge wana ba vague wana nde salike renversement salemi boîte baluki on a fait 40 000 c'est-à-dire $80 na biso et on a fait parce que canon rapide comme ba complication mobile belé na fouté na boîte ça moi vite fait quoi na fouté 40 000 na ye deux fois to kitaka na ngamanjo net ngana kitaka ngamanjo kuna na sele mbali boso poto ke na biso ba canon papa mais tout confinement bo makam deux fois pe to kitaka na biso na kingabwa c'est fouté 40 000 ou $80 suko ezali ka muno ya charge te ngapo na ngana mono wa sacrifice pour soki eza pour na charge biso to zonga ebo ba commerçant ba côté Brazza to bimena ba bimena ba marchandise nga gloire à Dieu ba bilo na nga ba marchandise na nyonso parce que tant nyonso na vande kuna tema na teka na nga na meme ko kena nga Brazza na sombe ba bilo na nga yo teka et lorsque c'est nga passe moi na biso ya mkio Christian et aza mona libanda mais à fréquata kan kokolo bon nga na mona soda 100% nga pena na botami na kan na vivana kan na zana na mina kan à part ne ba kokola comme ko folwe mwanda kuna olibanda me nga vi muchopo mamnyoso na kan moi na sero ba information a moi na libanda me azone moi vi na kan kokolo azwa jona ya botsae ba kufina grande sœur na sepela kité mes ara famille oza mwana kitoko mwana bioko ko telba na kati ya kan kokolo na kampe na bande ko jalisa mando ba bi fio pena ndo so telemi na kamba to so bando sepela na e aboti pe mwana koli de grande sœur ya ko bimise na bala c'est-à-dire ba kima Brazza bezala arabe so salon ali bala ngo isima te ozo to ke nde ba ko kutani kama wana bango nyonso bakufi lezana ba ba ndoke ba cop na ba kenda kikande ba kendara donc yete me kuté ba 18h na grande sœur ko bimise en libala akima na Brazza pour ça mwani ça bisono éclaircissement na nenge ya ba fille belé o ba yaka uti Brazza na mbongo belé ni marchandise basala cop ni quand ne vient à mon roi le baba petit ba oteka so la ngwata journée to so la ba petit ba oteka nini papa ngane na kendaki era oso na mutu ba kinoise bino dato e babino oh nini oh ba yaka oteka ba msuba yaka sukola nzoto musuna mon ba Christelle na bote moi sur tel pena ba fille ma beba zana te mais on a sûr na été ba kena ba ke sukolisa bino boyaka ba mana ba sokoli bino apo bozu ba jona biso ko soko sa ndenge ni wana ba Brazzavilloise ba bongo ko soko sa ndenge ni bo ba jona bino mona bino te o te bino ndebo yaka na ba vitesse bona boy non na yo comprendre non biso ba kinoise ndepeka ba mo baloba ba information nga na zukuna ba kinoise et pas mi ban nga na zuke ba nga ba kinoise parce que to za tendre to bi ko soigner mbali obi ke mbala ke cop soit ke musala aye de moi fufu déjà zali moi nini ezame bango kolona mai ndenge zala kaka moi bo vaina mbali kaneza o santi ke mo bala vaina mwasi bango na bazara trop métallique quoi loko mibali confiance bango de basala minkis on mo kende na Brazza sans marchandise tant ozongi na des valises baninga ba comprendre na ba vie ngo pe ba bengaka ba comment travailler sur quoi pour appeler kambo esprit de bazana ba to ba kiss bazaku na bandoki bazaku na ba Brazza ba to mabe batuma be opelanga na découvrir batuma be baninga ko travailler na ba sedaka système pour azwa maka mais oui to monya musu vidéo musu to mona Brazza wana esami na Brazza wana bisote po biso ka to kenda sango mabe wana na Brazza moi fillette ba 19 ans boy a 5 mobile iPhone mobile bina na mbongo te o te foka iPhone boda bombala epse ça va ba master nga ba bi ba osunga nga to sangsa mbongo to sombela yo mais photo leka
photo leka fi anzimi pour na iPhone moi là c'est que 3 et comme ils jouent en rendez-vous ba kende boye ba 10 ce que ba position ni ba sali mo na Nicolas iPhone babi ça va to pe son lobi na poko azongi ndako ba ventre KO azu iPhone non Glody Diasika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. Nalobi bafungo la mato ibola kama Congo Kinshasa France américaine, awa toza pomadi ya solo, esalamina la patrona, Nicole Malonga Longonda, pomadi awa toza, Nicole Malonga, Mwasi Nzambe. Les présents fistons saï Wensaladi et Sobé Baloyo Soto Meloko la patrona Nicole Malonga Longonda Mwasi Nzambe Ngape na kosimbe loko na yo Ni mabe na mboka ni mabe na pays Mwasi oko pesa basisi manteri Ako pesa pomadi Awa toza Ekolongo la batashi mama alingi na kabali solo abo tokosama kimingi na bakisa mabe na kata mboka komwene toka titilera sale toka mokolo masolo ya sale la patrona Nicolas Malonga Longonda yoka Mwasi Nzambe akanga na masolo kopesa basisi mantera monene evimba mama Uniquement c'est pour le festival. Uniquement c'est pour le festival. Uniquement c'est pour le festival. Chancelo Kopamba Asana ba magasin européen sans crédit Nicole Malonga Okama Pomadi Awatosa 100% naturel Ezolongola nuta na nzotwe Ezolongola batashe na nzotwe Ezosisali bumu munene na nzotwe Kosalela-ngo masive mama Ezopesa bemi bali bopekiliki wa nzoto na ngae Numero ya chombo yango yo Toke, sois numéro La patrona Nzambe Mwasoko pesa simanteria munene Efimba Banzele Kidibake On a pour la France Benga Yeboye 43 75 111 097 5 Nasuka Topoko Kiko Benga Lisusu Boye Na 33 60 59 27 750 On a pour l'Angola On a pour l'Angola Bafungola Matoi bien Benga ina 00244 Nonane 65 88 218 Nasuka Bongo Pona Pula Kine Nasi Boloki Afroté ni nombre 1 habitat du début Sandara Fati na Fungo Nicole Malonga Et Salami la laboratoire Mindele Très amusant et très mignon. Ezoka kaka Pobolingwa Sia Sisi, appelle-moi Fernando Style Likolo ya kobanga kanyoka ye Nakomi kobanga na singa ye Motema na ngai baby Sia matata Tu as brisé mon cœur T'as fané cette fleur Non, non, Pierrot qui t'emballa Tu es parti mon cœur Sans vraiment me prévenir Tu m'as rendu philosophie Bébé, tu es parti mon cœur Sans vraiment me prévenir Tu m'as rendu philosophie Yaoui Moucheni Pona kobanga kanyoka ye Nakomi kobanga na singa Vraiment Pona kobanga déception Nakomi kobanga kolinga ye Oh bébé, bébé Ah bébé Mathieu Banchier, toujours avec votre émission PC La Plus Plus, avec beaucoup de tristesse
sujet oyo bato bandeko bazobenga ntango nyonso kolela na kolela pasi na pasi par rapport ya bandeko batiki biso bandeko bakufi plus de 18 namoni ba message ebele ya bandeko bazolela Mathieu Bonche bandeko basali nini bandeko bazalaki na biso balobi noto beti tour tokende kosala peut-être COP tokende kosala peut-être COMEX awa na Brazzaville plus de 18 filles ya goût ya bien ya kilelo ya vitesse batiki biso ba famille zolela batu bazolela mais na kati na bango eza pe na bandeko mususu ba journaliste ba wana ba master na bango ba misu ba kufeli ba 15 master sur 18 so sur 22 ba misu ba kufeli ba 5 misu ba 8 si jozo le lisanga nazokoka même pas kobwaka batu na sujet pasi na motema tolo banini nazana ndeko na nga moi si journaliste pe on a lobby bonjour. Bonjour Mathieu Bonche. Santé bonne. Ah kitoko zana malgré ba soucika. Voilà bandeko bakei sangwe panzani partout na Kin, partout na Congo batu bayebi malgré ba couvre-feu mais bandeko bazolela kaka par rapport à sangwe bandeko batiki biso. Et ça là que d'abord boni koyoka plus de 18 filles bakufi batiki biso. Merci pour la parole, merci de l'invitation Mathieu Bonche. Donc pour nga non peut son mais merci. Merci parce que nga il a sali 7 mois na Brazza. Depuis mars, na si comme on a su quand moi on le 8 mars. Depuis mars tinande na oya na novembre. Na sali 7 mois na Brazza. Na kende kandeza biso sko roi biso tokena biso batu te donc tokenda musala. Ba viena biso baza kuna badudu kopa baza kuna ba shela putu baza kuna ba exodia baza nada potion ya na matériel ba bigo bams baza kuna ya to samuel o mobo c'est ça tellement vitesse na biso ya internet na bango kuna bango baza mo na se ba benga biso to ke o temo matériel no nje bo ça mo ba émission do ça la bongo donc ngala kende cop na ngam sala ngato sala na bino. Allez, écoutez le confinement, on a un choix de bakangi vanzela. Malgré passeport, malgré nyonso, mais quand même on a complication banini. To beti ba tout ba pointe noire to zongi mais gloire à Dieu, et on a comme ça vraiment nzambe ndenga na zongi vraiment à bonne santé, mamnyonso bien, na uso beta surtout na boma kota la bana, Jocelyn ngana oniavi donc ça nga déjà bien. Mais tant tout le monde ba ninga msu ba kendeka, tout on peut ba kendaki wana nenga na okele information, ba kendaki do moi cop mo boy. Ezali ke papa bazonga ngape na zonga na boîte tout na kene musala sili mamnyo so sala sili na sani na changer cop nga cop na ngaya micro na sani na sala d'abord émission ko kisiko na sani na zako obligé fona zonga na tali climat na soli na ba ve na zonga pe kanzela na ba kendela ki donc gloire à Dieu quand même nga na koma na nga donc mais selon information auto yo ke pa na bango ba kende ba cop kandezala ba ve ba bengara ma petite va kenda na ba ko sa mo cop na bango donc nzambe nde swa boyaki once ko mambo nzambe mais ça lenga vraiment pas temps na yokaki yango et ça lenga passe na niveau mo na koka ko supporter le commenter parce que takanzela yo wuti condition yo zongeli on peut bango ba kendeli sko bango ba comité betela biso na boîte yango eza ndeni ba boîte oka ya mikio ka to yebi nde ezalaka sikoyo bango batondaki ebele parce que yo utaki kuna ukati si ozongi na ebite boîte yango bokendela eza ndeni puis bofuta combien bon pona montant to futara net nga na retour na nga bona futaki 40 000 c'est-à-dire $80 na biso et on a fait parce que non rapide comme ba complication mobile belé na futé na boîte za moi vite fait quoi na futé 40 000 na ye deux fois to kitaka na ngamanjo net nga na kitana ngamanjo kuna na sele mbali boso poto ke na biso ba kano papa mais tout confiné bo makam deux fois pe to kitaka na biso na kingabwa c'est futé 40 000 ou $80 suko ezali comme no ya charge te ngapo na ngana mono wa sacrifice poso na po soki eza po na charge biso tonto zonga ebo ba commerçant ba côté Brazza to bimena ba bimena ba marchandise nga gloire à Dieu bablo na nga ba marchandise na nyonso parce que tanyo na vande kuna tema na teka na nga na meme ko kena nga Brazza na sombe bablo na nga yo teka
nateka ba chaînette na argent pire na sombaki awa na ki oteka kuna malgré na kende musala donc nateki na sali pe musala na kongola bambongo na sompe ba bilo akuna na yenango mais ko bibana ko comme compliqué parce que nzela na ba comme ko boya ba collier belé et ko coïncider orchestre Fally Ipupa FTM ko yakuna ba ke beta na anniversaire mona Ige Bolondele donc ba vient nga Gino ba Feli Tyson ba vient nga bolo ya ne do ya Papi Kalombo ba sungenga ba memelenga vraiment nyoso ezayanga tema moyen ba ko tsanga na liste ezalete parce que liste na yoka ba yelaki tema comme moi ezalaki te moyen ba ko tsanga ezalete mais c'est bon vebo sunganga ba memelenga nyoso marchandise na nga nyoso ba on ba katsena ngo tema pe mère azane mbira azwa ki on beach donc il y a charge parce que tu y a qui n'a pas charge biso tu y a 15 personnes mais tu y a pas charge parce que bon bazaki na yokeli 18 personnes zoye mon koloboa tu ana convoyeur na ye na bazaki le 20 personnes deux ans on kamba charge ya nza menda lingete gloire à Dieu nzela nezala soko keyo zongo kumisi nzambe ekuta mbula na katikate ko mama benga vula donc soki mvule kutio na katikate ya mai et surtout ya ba mbonge wana il faut so rater le wado comme ça ensemble. Dernièrement tu yamba c'est grand Carl na bango yakuna ya Brazzaville musicien fala ya obeta a atini ba journaliste atini ba musicien nyonso me ya quitté parce que eka to comme na beach mbule bandi ya makasi na mpepe. Écoutez déjà ba musicien na ba journaliste ba zaida na kati ya mai ba Exodia ba Dorcas donc ba zaida déjà na mai. Ba koma ki me ye fallait pas que kanona ka yeke ko zoé mais kenda zoé souté parce que climat de GB baki. Moule bandaki mon pépé donc babwa to ne supportable mon pépé wana te supportable bablo wana te yongo sala ke bandeko c'est une information parce que ngapela benga ba vena ngao o ba mema biso mo relation tikalat na tuni avezande nini na okibona boabi aponga fana kende susu biso to ba commerçant to te kana biso décembre yango avienga na obanga na okete ta mamto okibona boabi telo esala bongo mbula tango ebetaki et ale sal mon pépé wana ba kisuna choite ba tourner boîte ba zonga kin donc yango na ko tourner wana na ba mbonge wana ba vague wana ndesali ke renversement salemi boîte baluki mais sikoyo to sola nanu na ebi ko umeli moi trop na Brazza réputation ya ba congolaise o ya basi ya Congo na Brazzaville so ba kepena musala na bango kuna ezaka nini la plupart toyoka ke akekop ake kosomba biloko ya teki mais belé pe onire toyokaka yoza journaliste obetaki to pesa biso no éclaircissement na nenge ya ba fille belé o bayaka uti Brazza na mbongo ebele ni marchandise basala akop nini quand vient mo de roi lo baba petit ba oteka so la ngwa te journée to so la ba petit ba oteka nini papa ngane na kendaki eka osona mutu ba kinoise bino dato e babino oh nini oh ba ya oteka ba msuba ya sukula nzoto donc to ko sokola nzoto quoi donc nzambe ndinga sala biso ngana loba ngamo ko en soi na miye bine na zabo na deji beauté na nga gravité mais na ka bien na ndinga nga nzambe sala biso déjà na ba grâce na biso mo boye na ba ngenge ngalo bonga na ngenge na nga sala biso na ba ngenge ali kamba temps na mitsa na so peso mo na ba ye comment comprendre que tu as numéro comme bien mais miti mo pesa eke nango ba le panier circuler ko ya te ka pas na DG pas na DG faut changer que pas mutu mususu que pas mutu mususu parce que ba fi ba comprendre honte et on se va fi tellement ba comprendre ba mo perdre aux la beauté no net ba fi musu na mon ba Christelle na beauté moi sur tel pena ba fi ya mabe bazana te mais on a sûr na été ba kena ba ke sokolisa bino boyaka mama na basokoli bino apo bozu ba jona biso ko soko sa ndenge ni wana ba Brazzavilloise baloba bongo ko soko sa ndenge nini bo ba jona bino mona bino te o te bino de boyaka na ba vitesse bona boy non na yo comprendre non biso ba kinoise ndepeka ba mo baloba ba information nga na zukuna ba kinoise et pas mi ban nga na zuke ba nga kinoise parce que to za tendre to ebi ko soigner mbali obi ke mbala ke cop soit ke musala aye de moi fufu déjà zali moi nini ezame bango kolona mai ndenge zala kaka moi bo vaina mbali kaneza o senti que mo bala vaina mwasi moi kuna mazaka trop métallique quoi loko mibali confiance bango de basala minkis on ngana ebi yangwana trop ba fi ya Brazza bango de so monya ke point noir indeli ya ke point noir
mais biso ba fille à part ba o ba miyebite ba o to miyebi nga sela kinga nebi ke ton mbala zwinga fo mbala nga se sentir kazana mwasi na sur la bilamba ke kopa yebo akuta nyonso de jeza obongama nanga mo pe na de aya obongama so ba fille ba perdre ba o ya kina biso ba o ke fingi sara biso ba na manière te donc c'est-à-dire akekuna akeba sokolae poka na quartier ba mona vitesse e boma moni vitesse e boma abaka na quartier ba mona na quartier ba mona ngake na kende braza na zonga ki na yepe na deux valises mo kende na braza sans marchandise tant ozongi na deux valises ba ninga ba comprendre na ba viango pe ba bengaka ba comment travailler siko pour appeler kambo esprit ne bazana ba to ba kiss baza kuna ba ndoki baza kuna ba braza ba ba to mabe pe nga na découvrir ba to mabe ba ninga ko travailler batu ba travailler bango donc ça les copes na bango ba kenda eza copes ba kenda ka tout on est simbité pourquoi est-ce que fait-il que copes ba bengi bino ba bike mutonga voyager lobby na 4h il faut bon à 18h ya biso lo 12h to koma 17h na baye na kati ya boîte pourquoi ba oyo sa mtote vie yandeni to koma ta lobby to lo lobby na tongo ba boîte ezana air nyoso donc on lobby na tongo elongwa nango mais bino esino ke a voyager lobby fo bolongwa pour anini pour quartier mona de lo bom sa biso ki lelo faut téléphone à cher il faut un téléphone à cher faut ka na mona nanjali sama donc ndé matché bon chez comment na mo ketchi na blé ngape mikolo fona ndukata mo rose c'est ça ya onde lo bom ça vitesse trop et lorsque c'est nga passi moi na biso ya mukio Christin ye aza mona libanda mais a fréquenta kan kokolo bon nga na mona soda 100% nga pena na bota mina kan na vivana kan na zana na mina kan a part ne ba kokola comme ko oluwe mo nda kuna libanda me nga vi muchopo mamnyoso na kan moi na sero ba information a moi na libanda me azone moi vi na kan kokolo azwa jona ya botsa e ba kufina grande sœur na sepela quitter nezara famille oza mona kitoko mona bioko ko telba na kati kan kokolo na kampe na bande ko jalisa mando ba bi fio pe na do so telemi na kamba to so bando se plana e aboti pe mona koli de grande sœur ko bimise na bala c'est-à-dire ba kima braza des arabes so salon ali bala ngo simba te to zo to ke nde ba ko kutani kama wana bango nyoso bakufi les ana ba bando ke ba cop na ba kenda ki kande ba kendara donc yete me kuté ba 18h na grande sœur ko bimise na libala akima na braza po sa mwani bandeko ya basi pe ya mibale vitesse ezoboma biso faut payer iPhone 11 faut comme danger faut luka succès lelo bandeko baké olobi ape batonga ba téléphone ba oboma biso bande ba iPhone 4 3 4 mati tie comme na ba 11 parce que ba fi ba on iPhone azana ngo donc ça ba fi musupe na ba sedaka système po azwa maka mais oui to monya ngo su vidéo musu to mona braza wana esemi na braza wana biso te po biso ka to kenda sa mabe wana na braza moi fillette ba 19 ans boy a 5 mobile iPhone mombala binana mbongo te o te foka iPhone boda bombala epse ça va ba master nga ba bi ba osunga nga to sangisa mbongo to sombela yo mais il faut to leka fi anzimi pour na iPhone mombala epse ke 3 et comme ils ont rendez-vous ba kende boye ba 10 ce que ba positionne ba sali mona na kola iPhone ba bi ça va to pe songo lobi na pokwa azongi ndaku ba ventre kao azu iPhone non donc vitesse de bo mais l'open bo ma biso ba fi à vitesse na zali samakaka muninga za na ngonga pe na za na ngo oh bobo sa keza temps nzambe tango lo ba sekisa mutu o tala teke obima wa pe uta pe na minti aso koeli ndeyo donc c'est ça. Voilà, mesdames et messieurs, avec beaucoup de tristesse, on est presque à la fin, gloire. On est presque à la fin, donc tozo kendewa pi biso ba gêne souci na mutema sam kunku ya aimé kumpu. Souci na mutema Patricia Sungu Maramba Boye Emerald Matondo na loba nini Kongolo koli na fufa malili okoli na mikate na coin orgueil maman fo shawarma orgueil maman fo na bala lokola SP boutique partenaire privé orgueil mbala moko okoma lokola nanyo tande bo kufa. Mot de la fin pour l'émission. Émission son au salango. Ils ont salanga kamabi. Vraiment. On a ma film sous batikali. Oui, vraiment mon iPhone, ba boîte, ba chicha, marambe belé.
mot de la fin nga vraiment ezana nous et ça nga vraiment passe pour tant que na fa na braza na biso awa gouvernement bongisi la biso gouvernement bongisi la biso en tout cas bongisa yo kasi bana na ba okilanda nini bien 500 francs bien 500 francs de mam nyonso o satika oza 5000 de oza l'aise o li ata 3 jours gouvernement vraiment bongisa biso mam susu mon to appelle ba prêtre na biso to appelle ba vie na biso nga Dave Jelo yo yebi a mo bana nga te loko te to famille te to ra bangala Dave Jelo to ke na filmer mariage mama ba ngana yo mais na koma le lo so pia ka pe allo vie na neige mata salon au cause moi $10 moi $100 100 coûte 150 non après ça c'est à 50 te ba prêtre pe bazana bon mais ba fi ba olanda ka braza to ku fait la braser lo ezango na braza te vraiment to zo maele parce que comment jouer na biso ba comment se rendre lande biso donc to zo vraiment maele to zo maele ba fi to tikali so que braza malgré to landa kuna moins cher mais que ne seulement marchandise ya ka esunga o teka no bien o so milo no te 2500 francs c'est fa à $5 au tchango pe moi $10 $15 mais battre dans des plats la bord battre la bord mais bord battre la ngoti côté quand on te pas n'importe qui battre là ba ko na baza oh et là même na poto to battre la bord so côté na kolo na ngo en na valeur o tchamwe pe mbala mama mpe simbi taba ninga nde bakufi na mai donc ça biso vraiment passer belango basi taba mignonne basi moi kitoko pe ba génération yo ba génération banta ya mayo génération Mbappé ba génération yo onde ba kei donc 18 personnes ça j'ai belé perte ma casse d'abord battre la plat et ça bien bien so battre les onza mais mo pas monat luka moi cop mo bo sala telemisa bon on a coin ça bien donc c'est ça mot de la fin courage quand ma famille on nos condoléances biso nyonso vraiment malgré tout le baboye moi passé to présenter ba condoléances na biso ba famille nyonso ba bongisi vraiment bana na bango ba jeune fille kitoko et surtout bébé wana nda pesinga mawa moi ba tom kaibi li sumte mais ale kan kana mbeka ya ba vitesse ba mère quoi donc c'est ça. On est presque à la fin, mesdames et messieurs. Ça reste toujours à copier. Yamabe toboaka yamala muto sunga na ba vie na biso. Vitesse ezoboma. Tracy Melenga Pro. À la prochaine. Souci na motema pasi. Kotala banzoto akitoko ekei a Nzambe. Vitesse. Là nous muzinga mokonzi reine. Viopesa nga conseil trop na mère Lili Pousse. Angèle Nyota, Madame Ngoyi, opesa nga conseil. Mère de 4 enfants, malgré toujours belle. Nale ya dimi maman sociale. Tolobanini. Bafina bisobake. Plus de 18 cas pour na cop. iPhone. Shawarma. Appartement na ville. Yangwezo bo misabiso. À la prochaine. Bye.